Pas député. Parce que on a postulé, on a contacté pour qu'il a protégé, attends à qui ça la séance naïe, à son balamoko, parfois ébélé. Maître Adélard, liboso to yebaki ki sezalaki ya kobatama ki sezalaki po yebaki moto azanganga ezalaki pa mais lelo banganga bokoma koya vers média eza dire quoi bato bayaka lisuki koluka bino to ndenge nini non so bike banganga lobaki nganga okoma koya na média soki naye na média boye c'est parce que la publicité information ekopesa bato moto mosusu aka besoin na maka pas de numéro de moto mosusu amikaka tono mais tam so ana istiro ana ituri tam so aza à Londres ayebi yo te ma aza besoin à solution yango nza ala la raté ba osala comme plateforme pour kopesa ba information et comme bato en éclair d'œil yango pe fongana lexa ba information na ngai pour ko sunga bande ko nyoso ba solution li bande ya mboka ou sur place parce que boso za bu non, on dit maté. On dit maté, on dit maté, comme on dit maté, il faut y avoir ce qu'on message. Il y a on a salaka, n'a pas l'accès capacité n'a pas message on a salaka. Il y a mon nom. Na éviter la technique sur vos même langage n'a pas bossé la très honnête la biso vraiment bien. Pour moi que non, azali besoin vraiment maître marabout, maître Adélard. Oui. Le but est que ça une solution mutaza na isuri poto mboka nyoso totoko lo bango. Na éviter biloko na comme la mutulo lingi kan. Les alliés, physique et les alliés, mon tout monsieur a un makambo, et c'est passé spirituellement. Et qu'il y a spirituellement. La solution est passée physiquement. Mais qui n'a pas de chance? Bien chez les alliés. Yasikeye, Stanley, News TV. Stanley News TV. Ah bon, écoutez, live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman. Mbote na bandenge so bolingaka émission Lobato présenté par Paul Mukendi mona suka ba Mukenyo so na chaîne bino ya kitoko chaîne pesa ka bino makambu chaîne ezala na makambu pesa ka bino bo s'abonner bo liker bo partager et vous allez vraiment kitoko merci na ba bonenyo sur Stanley News Télévision parce que vous belé ya on a émission Lobato na saka bino on a Stanley News to beta ka masolo ya politique to beta ka masolo ya critique to beta ka masolo ya social to beta ka masolo ya religion lelo na kati ya religion dans le religion, c'est-à-dire il y a englobé la religion. Ndenge toza awa lelo na kati ya religion to kobeta bongo masolo na maître Adélard. To ko découvrir est-ce que azali maître avocat to azali maître marabout to magicien. To kobeta masolo na ye na kati ya l'émission na bino Lobato Yoka. Je dis encore merci à l'ingénieur Guy Mbomba, c'était patron. Pas ça bon aussi la caméra, pourquoi pas na balobi nyau noko balene na bosante nana ba fona babi Joyce kabika mama balobi kala tete bambote na yo bambote na banyo so bolinga émission Lobato Yoka. Voilà mon elle se cause même langage na ngai fungola déjà plateau bande ko ba découvrir déjà maître Adélard déjà na biso na kati ya plateau na biso. Maître Adélard, bonjour. Oui, bonjour, papa journaliste. Bonne santé. Vous sentez très bien. Maître Kala? Oui, bon, Kalate Nazali, parce que Naza na Congo, na Congo qui tient na Yagoya, pour pesa ba ndeko ba information, parce que l'accent capacité ya grandeur spiritualité ou il s'est compété na mo, on a ba séance de travail on a pesa solution na bandeko, ya on est na zone sous boina bandeko ya batando iken, c'est ça. Voilà. Maître Zali mbala liboso o le kana ba chaîne ni balé chaîne ngai o le kana Stanley télévision le kana la patrona Aigle TV na lingi bandeko ba Olanda yo. Bon, mais quand même, c'est vous allez mettre avocat, vous allez mettre marabout ou magicien. Bon, précisément, ils ont mettre Adélard, 3600 francs mètres, on a sous marabout patron. Précisément, marabout patron, oui.
précisément précisément navandi na niveau ya Sibiti na Pointe-Noire mais résidence nanga pour le moment ils en a Gabon nazo voyager pelelo né dans sa émission boye na vol la 22h donc Japon Japon oui non c'est là parce que Japon qui ne kosala nini cop nini ke sala Japon mais na sala cop te musala nanga za oyo kosala sa bande ko pe ko pesa ba solution na ke pesa ba solution na niveau Japon parce que ils ont lié commercial donc monter sur la capacité au sein de visa Japon va payer facilement monter sur la capacité au visa Dubaï va payer facilement donc Japon pour la traiter misala na bateau nga son na bango partenaire nanga vu que télévision et radio te moyen na pesa non que na ça intel na ça la boye na ko ça ba kombo ezalité voilà mettre de la toli bateau il fallait ba mettre de banda musala oka bon musala on a bandé ngo mois kala précisément pouvoir na biso na recevoir ngo na niveau Pointe-Noire bana l'an 2000 ans na aussi ça ba séance de prière comme maman azo initié ngai initié maman bino non sont initié parce que na mérite pouvoir comme mériter na aussi ça ngo na 2002 tilelo maman aya okufa en 2004 na tikana pouvoir comme na tikana nkinzu na biso nkinzu za nzungu makambo na yango na koma osala pona kopesa bandeko solution pour que bandeko pe bazo ba solution envers ngai c'est ça. Voilà, pour la reprise de solution, quand les maîtres Adelar, dans une solution. La solution est une parce que tu as dit, Moutazali fait ça, les Zambé, l'Yendaza, sous qui c'est la solution, mais il y a une solution. Solution est une ça la moto. Mais Nzambe pas ça en travers à bateau. On a Nzambe mosali Nzambe nous taper sur initiative oyo pour na kosala misala ou pour na kosala sabato. Sans pour cela yembe na kosala te onga na sala ka pour na kosala solution. Soit que na pesa ba solution. À par rapport que moto so azana maladie incurable. On a solution en bien. C'est la bien Nzambe. On a Nzambe te mais na sala maladie on Nzambe pesa ngai. On a pesa bande ko solution pour que esunga bango. Comme so muta a besoin qu'on portefeuille divine. Portefeuille divine na kata 15 na biso ya famille. En capacité ko na kata séance ya lien familial na bino ba conduire biso comment ya récupérer moi quelques ailes par rapport ya pouvoir au besoin nango chaque famille bazana ba pouvoir divin na bango chaque famille bazana ba clan ancestral na bango na kati ya clan na bino bozangi pouvoir oyoté et ça la bino production té famille nyonso za pouvoir famille nyonso za na successeur ya pouvoir au batikela pas encore dire ba famille nyonso za encore dire famille nyonso za il gama no code et pour dire bango bongo muso ba pouvoir ka ya protection par ma famille kendoki moi dans la famille bongo ezate ata ko bwakeli muto na malade ko soate c'est ça mettre pas mal na ona zo ko zotanga ko Nzambe mingi na ebite oyo zo sele to benga ngo bonzambe to bondoki mais ça bonzambe mais ça maintenant satan na bata mo lesika mo ba bazakana esika moko on comprend non solution et pas Nzambe mais ben invocation ne utaka pas satan non Nzambe na pesa pour yo za solution mais ben invocation ou ben incarnation ne utaka pas satan mais toi la prière de ça là que non Nzambe ndem za ça la biso on te pesa au solution on entend comment Nzambe parce que même on a payé mais ça souffle de vie on a za nango na zo pas Nzambe comment on dit Nzambe parce que yene aza Dieu le créateur yimda sali biso na on dit pourquoi makaya par rapport que yende mutu asali ngai na za grandeur ya kukuta na ba pouvoir o ngana kuta nango na niveau ya monde visible ou ya monde ancestral c'est ça. Voilà mettre ceux qui le lo mutu n'habiter olungi opesa mutu pouvoir na bango ebite pouvoir ngo zo pesa pour les autres comme na ba magie comme ebele parce que yo c'est la ba magie noire to rouge to ne ba nga magie blanc non magie za na couleur te magie noire magie rouge ni mystère na biso kaka ya biso ba ino za ancestral ancestral comme beaucoup qu'on a biso nyanga na sailaka mystère muso ezalité ko yate ke bakosa on na média otenga za maïsien bono de maïsien basinga makambo apesio na droite aboto na gauche mo ke apesio no obeli parce que na grandeur na biso condition ezalaka te ba pesio na gauche baboto na droite ou aux na droite baboto na gauche et pas une chose à la rater pose solution makambo na yo okotambola par ci par là solution te solution no recevoir on niveau ba muto azana pouvoir divine ou pouvoir ancestral yena za capacité au pesa yo makambo ozana ngo posa yo comment ozo makambo ke makambo uti mboka mususu ba ko recevoir yango o recevoir ngo te et c'est ba condition et c'est ba conséquences on noté ya bandeko ba ko recevoir pouvoir divine o biso ya mabota na biso moko pouvoir o ba ko ba c'est yo pesa kiso yo zana ngo te mais ozo pesa nde o za ya famille na bango c'est de comprendre bien na za ka na orienté au kaka na za un simple guide mais là te na solo
solo musala naza ba génie o ba conduire biso pona yo solution naza un simple guide na kopesa message ou information pona o solution naza un simple guide mais solution uta na niveau famille na bino moko na ba ko toke ba koko na bango ke ko za muto za na pouvoir na fongola ka ba poste na fongola poste na koti na kati ya pouvoir na bino mais sauf que oyeba clan ancestral no pona la capacité ya ko servir aux gens besoin c'est ça. Voilà maître de l'art na makambo so sala na ba retomber nango ya yo za kana mais ba retomber na ngeza ke pona recevoir bino ba client na sala bino misala nga à part ko salisa yo elo mo se za to pesa ngai et l'homme c'est zate oui nga sacrifice zate condition pesate bon o lodi bilanga no o che pondu o ke buka pondu na et puis condition mais tu es là le mieux va te venir dans ndako j'espère que va redouter na yango parce que tu es que même Nzambe oyo akela biso il fallait que sacrifice il fallait que mi pesa ba conditions za la pas Nzambe ya mona dit commandement mais bima ils a déjà conditions mais tant yo le baké bilo ça les a sans conditions mais kana kotali sabato ils a sans conditions ça par rapport au pouvoir divin biso voilà moi non au peut ba condition to au conduire le ligne atambolela et non ko ça la beauté ko ça beauté c'est mieux mais oyo makambo a pesa condition ce sont des magiciens ba na magie ba azana pouvoir mon limité ba ça la lumière na yo ou étoile na yo tant on va récupérer yango ba étoile no iso ko diminuer diminuement après ce que toi nous avons diminué bah soit avancer on va pousser on va me que liboso dans les jours à venir on va $1000 mon boy il y a même des $1000 et pour cela même dans quelques jours on a pas recevoir voilà quand on recevoir on va avec des conditions donc ça c'était au bateau le bédo on n'aura pas au béliboma ça vaut tant au profit mort subit on sera beaucoup pas parce qu'on condition que faut pas se coucher moi un mobile na mbali on peut se coucher moi c'est mais en travers na biso makamona ils ont raté envers moi parce que dans la pouvoir divin on a recevoir familial on a servi à bandeko et on compte un peu dans le pouvoir ancestral nabino c'est ça voilà merci j'espère que tu as même moral nabino bozo la émission qui toko vous sentir maître à constater à solo toujours bo solo oh ya sala maître oui puis na yamba ba maître belé na zo pe ba message à ba te belé moto yamba ki wana alianga mbongo na nga $800 tile ba yamba téléphone te moto yamba ki wana alianga mbongo na nga boy est-ce que maître pour les autres comment on a ba comment belé mon comme ton émission bo pas spectacle mbongo bimi na porter money est-ce que yo za maître ya ko za ba mbongo ba kité ko ki sape ba poster ba ngo zo lo ba ya oh bon spectacle ça ninga mon entrée dans ba spectacle on a ça 1 million de démonstrations sur la plateforme donc Robert ta mettre de là à mon ba émission na ebélé on ba démonstration na ebélé on a ça là na tika plateforme na défaut on a ça là mutu mo peut à ça là on sorti lilo il y en a besoin décision démonstration ils a solution té démonstration peut arracher la clientèle mais le bas oyo ça là pour on ça négo solution c'est que mutaye envers yo azo o azo ngo poso na ça démonstration oui bien sûr non ça là ngo na ça démonstration sur place ça muta contacter on a pesa na solution té so babe on avancer mais non ça le côté muta contacter na pesa solution ba obete na maboko mais démonstration ça non na ça ngo vaquement on a quoi attirer ba client ou pour arracher ba client ba o ba kolanda nga ok ngai na raison na posa te ba client ba landa nga mais oyo ne azana besoin aza solution yende muta kolanda nga pour que na pesa solution ya makambo yo déranger pour na esungaye c'est ça apparemment nous avons solution makambo les makambo en général maître les oyo to yebi ba maître marabout basé belé na mboka na biso ah yo mi bengi on fa na belé te ka cité mais ba pesa ba solution on a 3600 francs mètre 3600 francs mètre mais to yebi ba maître basé belé ah yo zo ba bosser yo 2000 sont yo 200 mètres numéro et ton ndenge mais les maîtres suprême en plus dans un homme spirituel dans son maître spirituel dans un homme spirituel parce que non initié là ba maître spirituel na ba pasteur initié dans le monde visible et invisible initié bato comment conduire ya kota na kati ya monde molili pour recevoir makambo comme na monde lisier comme monde visible c'est ça voilà maître teke moto molimo to beta pe lisolo ya star na biso ya YouTube parce que na YouTube star ka moko Karine Mokonzila Baron to monaki baby show salamaki abtiki lubumu polele photo mo peso sur mikolo na réseaux sociaux motolo monani na ndenge molimo est-ce que ezali kitoko to ezali mabe atiki lubumu polele azana zemi mais asa star na monde valable boye na monde na biso boye c'est un normal
mais mutu mususu akotala yango biso to bango konjinina konjina signifie que azana en ya eloko oyo lagisi libanda kolakisa bongo eza nango mabe te mais eza mabe ke na baoyo baza na miso biso boye ta mosusu azalaka na baproblème na bato ta mosusu bato na bakoprofite lolenge aexpose ezemi na ye bakocontacte nga nasala oyo nasala envers mais comme nga azala fai na ye donc ata moto na la Chine nzambe na la Chine ebongo bato ebele nametama bwana la Chine comme nga azala fai na ye ata moto aza besoin attaquer ye ou to acontrôle mpo lolenge aexpose ezemi na ye wana mo protéger koto wana nakointercale yango mais na niveau ke ya lolinga aza star ata exposé bongo normalement eza nango eloko te parce que aza déjà leader oyo azaka moko na niveau ya plateforme c'est ça vraiment azaka moko na kati ya niveau ya plateforme ndenge olobi yango maître marabout soki lelo mpenza ke mutu bato bazomitungisa babilo nini oyo oza fort mpenza oyo ke mutu akobenga yo azwi mpe solution mbala moko naza fort en général mpona botanga mosu esila te na otanga yo nasasa boye nazosala boye jo bakobenga osasa eloko yango wana okokino mpe kosala yango te nga aloba yasu te ebiki na engloba nyonso oyo ezotala spiritualité oyo edéranger yo physiquement et invisible visible et invisible na kosalisa yo mpe na kopesa solution naloba so te nasalaka boye nazosala boye non naza homme spirituel makambo na ngai eya spiritualité naza ndoki oyo ya butu asalisaka bato na moi c'est ça voilà merci ndoki asalisa bato na moi voilà maître marabout j'espère que mboka eza na bitumba mais na kati ya nayesa bino bandeko bokolanda biso toza pays oyo bato basambelaka makasi toza pays oyo bandoki baza ebele toza pays oyo banganga baza ebele toza pays oyo toza na barichesse ebele mais mboka ezalaka bien te yo mpe ke maître marabout ndenge ozomibenga 3600 fois maître nayebi te eloko nini bino bokosala mpe mboka ezala na kimia parce que ntango bino boza boye ifo tomona mpe mboka na kimia boyopesaka bato basolution fo bopesa mpe congo solution omoni sikoyo eloko ezanga bino na congo basenga azanga na brazzaville ozala 50-50 non non 50 congolais 50% congolais te 50% congolais ya ngambo ya braza ok so yo osota biso nde boye nasota bino boye mais tozaka eloko moko tozaka famille parce que toza na kati ya afrique toza bayindo nakoignore te makambo oyo ese passe na pays voisin nakosoutenir mboka eza problème te bopesa biso chance te mpe opportunité te ya kozwa ya saisiration kosoutenir mboka oyo nyonso même président na bino asouffra epe na mboka oyo boye moko bazobuna te mais abuna bitumba mosusu spirituellement et physiquement lolenge ezali bongo mpona ngai na basole mosusu babuna na este nzambe na pumutu na abatela bango je pense me baoyo bakufaki isi bakufi lolenge ezali boye ti guerre oyo ekosila motu moko asokufa te sauf ke biso nde tokobunda ou soit biso nde tokoboma bandimi oyo bazwa envers biso mpona baneutralize biso tokoavance bango bazwa masasi ya molimo c'est ça voilà to bazwa masasi ya molimo maître nayebi te numéro sika eza te oyo bandeko baotala biso bayebaka te maître akoti numéro moko parce que nayebi namona bamalete namona baportemone banzungu babiloko ebele est ce que numéro sika okoteli bato okosalela biso après émission eza te bon numéro sika vraiment eza te banuméro sika ezaki solution ya kopesa bandeko nayoka nini naza nango aza na besoin kozwa solution acontacte nga mpo kozwa solution mpona makambo oyo dérange ye azwi nango solution mpo ati kokutana so na makama oyo akutanaki nango c'est ça oyo akobenga yo akozwa solution na ye selon baproblème oyo aza nango elobi maître Adelar. Maître Adelar, j'espère que tu as vraiment dans cette émission. Si je suis une émission na Kishasa Mode TV, où il y a 2000 animoko, bande rebelle a bien gagné pour retourner dans 1000 ans, on a tino nango zalini. Bon, et ça bakisi on a fait la rapport le maye le lengue que non ba maître aram to banzambala aram to non. Tant osala musala, faut c'est que no musala on na sala, na se retrouver na grand-mère musala on na sala on na sala. Bakisi wana ki nango za pona traitement ya bato yo bazaki na ba besoin ya kozwa bakisi wana yango na yaki na kolakisa na niveau média ça va traitement hémorroïde moi ça botaka te impuissance sexuelle obetaka moko ku moko kaka dans 2 minutes ils ont pris son adhérence Nicolas Moisi yango na sala on pense na besoin nango na kwa yango sona mission sima on na la semaine parce que na monta mo yango te yango ezali on a besoin nango à contacter ngai na ko sa capacité na continuer nango partout à Kozala c'est ça partout à Kozala on nous azali na besoin papa nzoto elemba hotel makalisi souté mu Congo kufa yo et mourir de tunisaka yo c'est-à-dire force ezalaka souté
Ce que bengi mettre de l'art, benganga okoza solution na makambo nyonso mais mettre na ebité mutu akobenga penga après c'est le numéro à la tête de ça c'est vraiment faveur. Yo ça marié, ba benga be, on marié non? Nga, bientôt. Ouais. Comme on va marier à bientôt. Aux amutu. Ba on dérange ça quand téléphone ko besoin na ngai. Voilà. Oza olala, mais na la ngate. Là nous sommes benga na so yo musala un na so na yo. Vont mettre besoin numéro na ngabo afficher le bango yango. Parce que il y a des gens azoyo kate mazomona. Azomona makambo o mutu alo na niveau télévision. Mais moi son numéro ça parce que botiki numéro na ngate. Numéro na ngate téléphone ça plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 il y a comment que tu fais ça plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 ba numéro na ngwana et quand ngamaté er nous sombe nga pour nos solution ya makambo et tunisa yo na sawana na tangité mais na en général au dérange muto na vie actuelle on sera raté ba en général comme nous se dérange au bota raté au prendre le bal au documenté la finance nous sommes besoin au contacter na pe solution ya maïmas aux allons besoin puisque ba élection yo ça na de bientôt là ba élection yo ça na bongo on nous sommes là que non avant à postuler aya envers ngai na PCE on a député déjà. Non, on député na change général. Vous avez déjà. Postulation et là on a député. Postulation et ministre. Le banayo. On est à postuler, à attendre contacter ngai pour que na protéger ata ake ko sala ba séance na ye azo malamoko ba voir ebelé, c'est ça. Voilà, maître Adelar. Liboso to yebaki ki sezaki ya kobatama ki sezalaki po yebaki mutu azanganga ezaki passe. Mais lelo banganga bokoma ko ya vers média. Eza dire quoi bato bayaka lisiko luka bino to ndengeni non so bike ba nanga ba nganga okoma ko ya envers média ngana na média so na média boy c'est parce que bon la publicité information européenne sabato mutu muso ka besoin na yo maka ba change numéro de mutu muso ami kakatono mais tam so ana istiro ana ituri tam so à Londres ayebi yote ma ana besoin à solution yango nzambe pe ala la raté ba ko sala comme plateforme pour ko pesa ba information et comme bato en éclair d'œil yango pe fongana l'exa ba information na ngai pour ko suna ba ne ko nyos ba solution li bande ya boka ou sur place parce que boso za bo ma boso se mutu on dit maté on dit maintenant qu'est-ce que côté on dit maté comme on dit maté le fois il y a ce qu'on peut faire un message ya ma on na salaka na ko laksa que capacité na nganya misala on na salaka ya mona na éviter la technique so boza même langage nanga bocho la biso moi ba extrait on est la biso vraiment bien pour va mona que non azali besoin vraiment maître marabout maître de l'art oui le but que kopesa ndeko solution mutu azana isuri poto mboka nyoso to ko lo bango na éviter biloko na komela mutu lo lenge kan. Mais les gens spirituels, les alliés, les gens physiques, les alliés, nous sommes à Makambo, et c'est passé spirituellement. Et qu'il y a spirituellement. Nous sommes à la solution qui est passée physiquement. Mais qui n'a pas de chance. Bien chez les alliés, la mère de Paris, les alliés aussi, bureau, on a agence aussi, bureau, on a Mossa, on a conduit, on a qui sont sur maman, ou papa, qui sont sur la boy, aussi solution, c'est ça. Abilo wana ti bakisi ninga na ninga physique. Agence signon so. Na biba na biloko yozo sala wana bakisi ninga na ninga physique. Bakisi ni. Parce que benga que non a remettre la tête Nicolas Moise comme 1% sexuel. Voilà. Non ça les qui souvent na kuna na kangeli yango na tuneli yango po ya sa ilaka. Comme ça mutu pe a besoin que miss na ye et mon bien té. Na bankelo on a repé ça y est, on a introduit na miss pour que amona bien, c'est ça. Maître attaque yo zali maître marabout na yebité. Autant la émission va mettre marabout ebele. Oui. Na yebi oza muto molimo ozomona pe. Oui. Ndenge mona kana penza na ndenge baba. Po ba mettre ebele ba utara ba Congo mais lelo otozuyo oza angolais kwa sa vilwa. Yebité ndenge mona ka bango na penza. Nani penza mona ka penza moto eza likolo. Bon organisation na comme na comment comparaison wana faut bien ba Congolais bo sala ngopo biso nano na colonisation ba français après ainsi colonisation na ya ngolais ko yesu boye na za exprimer na bango te na différemment na bango
comparaison wana eza yo nde moto oyambaka bango oyo oyambaka ngai osali comparaison ke nani moto apesaka bato basolution nani moto apeyanga baretombe parce que soki apesa baretombe me nazosala mpeyaka yo te comme nazoki boseke bato oyo bacontractanga na travail na yo seke bazwaki solution c'est ça. Voilà, merci maître Adela. Maître Adela tokomokende na sika poto kabelanga na yo. Maître Adela soki oza na conseil okopesa bandeko bakutaka bascience occulte religion neti babuda nayebi te po yo olobi ezali ozopesa pouvoir divine ozopesa motu pouvoir obozaka nango na famille na bino nde kaka bazopesa par exemple bakodia par exemple boza na pouvoir moko yakotaka te na famille na bino bino oyo opesaka yango wana mais soki mpenza bandeko mosusu mpo lelo bato bakoma kokota bascience occulte tozomona basi bazolia banie na Dubai bato bazomela bamasuba va même toza na video moko osike ya artiste comédien na biso ya mboka na biso mais kala te tokobimisa yango azomela masuba conseil nini okopesa bandeko bakenda na conseil oyo nakopesa bandeko bakenda na bascience occulte parce que azomonaka comme ancestral comme beaucoup na biso eza négligé et puis bango basolution te par rapport ke bafréquentant souvent te na bafamille na bango so bafréquentant bafamille na bango bakotolere te agezwa pouvoir ya science occulte bakolinga azonga na ancestral so moneki ta mosusu keno basaka ta baza na pouvoir makasi ou bandane eza par rapport ke bayebi kete nkulu ne yango makambo ntango yoki wana ozozwa kuna bapesa condition yango mina bapesa yango bacondition badokufaka kokufaka kaka nasala émission ya bacomédien combien bakufa baolanda na se kolandana soki ntango balandana bongo bayekote na bino bolemba science occulte nga na science occulte te nasala ancestral c'est ça. Voilà, mais natangela takeli komba ba mettre bana kinya o to yebi ya makasi ya makasi babi metira champagne mona oga dédicace parce que débilité mais batena mi ya Congo yibi bat ne faut ba bango chambre de monnaie mutiba wana aza zarnaker yana yebi aza zarnaker atela yo batela nga déjà na pesa défi na ex patron na yo na pesa défi aya te na pesa défi na ex patron na ta comme chaîne te ayebi na ex patron na pesa défi aya te ana dunguma na yebi te. Voilà, j'espère que vous avez souka émission na biso mettre de l'art un mot par rapport au passage na yo ceux qui battent beaucoup retenir ni na passage dans la plateau na biso. Bon, merci vraiment d'abord à l'équipe technique au Mingai au bazutan ya ko réalisateur patron Gimbo recevoir biso na sepel makas na kay na bino na chaîne en plus na pesi ba mbote nyonso na baboni na biso ya ba chaîne ou ya Stali News Télévision la chaîne na biso bo ba ke lolinga na yebo ko pesa mino solution bo za décider so bon ki numéro na électricité ou soit ozinga na retard benanga payer à oza capacité da repesa numéro na pour que tu sois na yo donc bo za décider mais moi so bo luka solution ngoza kati na ngai merci. Voilà, merci Magno c'est pour luka ezali kati ya maître Adelar ceux qui oza na besoin maître Adelar on comprendra numéro na bien te benanga inga na ko pesa o yango. J'espère que Yamalamu bazwaka ya mabe basala kadini babwaka ka ngai na obligé te kende to ngai na tindiki yote mais ce que senti que ba problème aux nango et donc c'est une solution à mettre de là benga mettre de là okozwa ba solution na yo merci na bino so bozaki ebele ya kolanda émission oyo j'espère que nesa bino biso to loba ya politique critique sociale nyonso awa kaka na kati ya ba chaîne biso bokozo yango voilà merci na Dieu merci ya ba lobi Dieu merci mami de moi Dieu merci depuis Paris na pesi ba mbote na pesi pe na mama Sylvie ba na moto na papa Guy ba na consultant de recettes italien merci na yo merci pe na maître avocat ka de beau esprit de votre temple avocat de Barbas na pesi pe ba mbote et merci na ba ndeko nyonso oyo boli problème que ndi bo soutenir nga balobi Jos Kabika depuis Paris wana na bosante nyao be black aboza tel mebele Juliana boza tel mebele na bosante la patronne balobi maman Dorcas c'est moi Nzambe aigle jaune bambote na yo bino nyonso na lela bino fort boza kitoko wapi bo s'abonner bo partager émission et vous allez vraiment kitoko ngai na bino to mo ni bongo mbalesima na invité mususu bye. Yasikeye Stali News TV. Stali News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama